Espírito Santo, mingi bakumituna dengenini baumonye bamema cercle ya papa. Eza invention ya bisote, eza ordre tozwaki na période ya colonel Yefa na papa di angenda ye moko. Te alobaki ebandaki na papa sa grandeur papa kisolokeli alobi soki isotokei okosala cercle wana pamba te banda nkolo Yesu basoda nde bazalaki ndenge toyoki papa mokonzi ya Lingomba apesi biso ya précision. Banda nkolo Yesu aye kotika molimo na maboko ya basoda na tata Simon Kimbangu mpe ye moko bakangi ye na 21 ti aye kotika molimo na ye na maboko ya basoda. Toyebi témoignage sa baba simanango 3 jours après résurrection na ye ya liboso tango papa Simon Kimbangu akufi sekui mutu ya liboso amonaki ye mundele akutaki ye antenne militaire. Papa Simon Kimbangu antenne militaire, première apparition ya résurrection na ye. Témoignage mosusu ya papa son éminence papa Jalungana Kiangani nkolo Yesu tango atikaki mpe biso na centre bakangi foto ndenge foto ya papa ezalaki liboso ya cercle. Photographe moko akei kosukola yango na elongi ya papa olie elongi ya papa emonana na bamoni bamilitaire bazalaki wana. Biso nyonso toyebi foto wana mpe ezali consigne papa Diangenda nde apesaki yango ete makambo nyonso ya bao nyonso basalelaka nzambe ezalaka toujours l'État bandaka, l'État autorisaki papa sala mosala, l'État kaka ye moko nde azalaki na suka mpona kopesa bahonneur na tata Simon Kimbangu na sakabanga ndenge toyebeli yango consigne ya papa Diangenda nde apesaki ete soki biso nyonso toza te bokosala yango. Pourquoi bomoni eke tosengi espace wana ce n'est pas notre invention, eza mpe ya papa chef spirituel te eza batata na ye nde batikaki yango ndenge wana et tokokontinue kosala yango ao baza na famille sainte pamba te eza elaka makila ya tata Simon Kimbangu bandaka mosala na compagnie ya bamilitaire mingi babetaka mabaku na baprésence ya bamilitaire eza elaka oyo papa Diangenda ye moko apesaki biso. Et première résurrection de l'économie, to témoigner yango ke papa asekwaki amonanaki antenne militaire. Or la église ebangisi toyebi ke ntango ye akufi kuna abotami mpe. C'est pour vous dire que même ye moko toza na ye aza soki. Et comme cela ne suffisait pas, papa kisolokeli ye moko mpe aye na kati ya limumwana apesi mpe moko kati ya bana na ye shelela elingi koloba bilembo kaka eza kaka na kati ya basoda yango ntina bakomona ye tokoparticipe na maseremoni oyo tokobimisa ntina porte kuna nde basurveillant bakontinue eza elaka ya papa Diangenda ye moko nde atikelaki biso na kombo ya tata mwana Santo. Amen. Équipe de levée du corps en place. Eloko tosalaka yango na papa Kisolokele, tosala yango na papa Diangenda ye moko, tosala yango mpe na papa Jalungana ye moko. Bango nyonso misato tosalaka yango. Tosali yango na papa puisque baza na kati ya famille sainte. Merci.
Tout dans sa partie bien. Parfait dans sa partie, dosé. Parfait dans la mort, oui, papa. Allez, donc on va aller
frère nyonso to les kaboyi mama toke na ba frère bote ba frère nyonso toke mama balobi flat bantu mingi ke yituka kasi na kotala ndinga ya papa Fumalongo papa José Diangenda mitu kuninganaka mutina betike tubaka betike ntoto beta kutuka mitoto mitu ya papa José salami bakaprice na yo mutina betike na kutuka munganga ina banda traité ya ndeko professeur ntango na kupema pana betike na kumona bambaka kena kukwisa maleme wapi Musa ilitokea kufaishiwa kwa kukumbuka marehemu. Ndio kwa hiyo kanisa basi tuna kilio kufatana na kipindi, kuna kilio kufatana na kipindi ya familia takatifu. Tunamuona pale Baba Roho Mtakatifu, yeye ule kunatembea na utaratibu yote, yeye anatulomba maneno mpili, anakatala tulie, anasema ile ndio tabia ya waaminifu. Wote wako wanasogea kwenye watashukisha mwili ya mshauri ya Baba Roho Mtakatifu. Wenye wako wanatufuata kwa mbali, Baba mshauri wa Roho Mtakatifu wako wanamshukisha pembeni ya Baba Jalungana Kiangani na mama yake wa Sisiro. Yeye kweli alikuwa mshauri na alikuwa anatumikisha sana makazi ya kupanda na mavuko. Alikuwa cheko mdomoni wakati wote, ukimfukia uwe kijana au mzee. Papa Joseph Diangenda Kiangani Ringen, flûtiste, kimbaniste, pupitre, percussion, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbaniste. Les flûtistes sont rangés pour vous rendre les derniers hommages à l'occasion de votre disparition physique. Au nom de tous les flûtistes et au mien propre, le commandant de l'air, membre dédié Ramis, qu'il plaise à la Sainte Trinité de vous ranger dans sa cour. Paix éternelle. Chef d'équipe, dernier hommage. Dernier hommage. 1, 2.
le film. Fermez le grand. Fermez-le. 1, 2. Nous invitons le pasteur pour le programme. Kombo ya tata mwana pe molimo centre tokomi na cérémonie ya inhumation ya tata na biso yango tosengi limemia na biso banso pona yango tosengi nzembo ya bato banso sima ya nzembo tata mokonzi abule papa Simon Kimbango Kiangani akofungola biso libondeli. Silwanzambi ukansila mukimwana nyame terame sesalu kyangu zanzambi Silwanzambi ukansila mukimwana nyame terame sesalu kyangu zanzambi tusadire saluke nzambi mukeleka tusadire saluke nzambi mukeleka enzamvima bangitovuluko tusadire saluke nzambi mukeleka tusadile saluke nzambi keleka enzamvima bangitovuluka tusamba tata nzambi mfumu yisu tata mwanda velela nsambu watu bwilulu wa papa José tangu bubu yifueni Montoto tatuka tuvutuka ngampe montoto siru zange tata nzambi zamoneka munayani tuntelekele kimbangi munzanga kazingiri munza kakele mavuanga masapupi kwa batuko sarukito betu wa onzo sali sabado sala bisalo kadi mamo batusisi la matatu zola siku yebisalo yi insietu ya kivuila bubunge sukota muntoto munchako ya kivuila bika batatu bandongo bakutambula muna moele bankaka muna moele mase Yesu udi bakutambula kadi maonsono lunungu mtangu tusisanganza lunungu la muntu lumonikanga dina kurakinsasa mamingi talombele kukunkamba mpe mamingi talombele pamikwikizi dilu ye mpasi muntima muda mpambani tukenge ntima tuyangirikiribe na batatu balongo pasi njilani ya kale ya zibuka mukotolene mu Yerusalemu nkanda si utangwa disongelevo kotele muna ntoto mabeto mameni mana masidi batatu balongo si bakutambula ye programu ya mbote ya kala tulembo kala bombi zikela nakati beto petu ulembo kala ngatumbi zikala nakati akala na yaki zile akala ya zibuka unamkumbase mwane mwanda velela amen tokotanga fuka na kombo ya tata mwana pe molimo centre kolo Yesu Kristo aloba ete ngai nazali lisekwa pe bomoi oyo azali kondimela ngai akozala na bomoi ata asili kokufa moto oyo azali na bomoi
mpe azali kondimela ngai libela akokufa soko moke te. Nzambe azali ebombamelo na biso mpe nguya na biso. Ye azali mosungi oyo azali na biso penepene na ntango na mpasi. Lokola tata ayokelaka bana na ye mawa, tata Nzambe ayokelaka bato oyo bandimeli ye mawa. Pamba te ye moko ayebi ndenge nini tosalemi pe ayebi ete tozali kaka mabele. Tika mitema na bino mitumulama te, bondimela Nzambe, bondimela pe ngai. Na ndako na tata na ngai bifandelo bizali mingi, soko bongo te nde nayebisi bino. Po ete nakei kobongisela bino esika. Nkolo yo ozali ebombamele ya mabota na mabota. Nanonkela ezali te mpese na mokili. Esalami te yo ozalaka Nzambe, pamba te mbula nkoto moko ezali na miso na yo lokola mokolo mwalobi awa mosili mwango koleka. Pamba te mbuma oyo okokona ekobotama na molimo te soki ekufi te. Bongo mbuma na mbuma ezali na nzoto na yango te. Oyo ekonami na mabe ekosekwa na bolamu. Oyo ekonami na nzoto ya mosuni ekosekwa na nzoto ya molimo. Po ete nzoto ezali, nzoto na molimo pe ezali. Na yo kaka mongongo ebimaka na likolo eloba ete. Koma ete esengo na bakufi okati ya nkolo, ba oyo bakolongwa sasa epi. Molimo aloba ete bapema na misala na bango mikolanda bango elongo, po ete etikali epemelo ya bato na Nzambe. Na nsima na makambo oyo natalaka namonaka ebele monene oyo moto te akoki kotanga motuya na bango. Bato na mabota nyonso, na ndambo nyonso, na biloko nyonso, na minoko nyonso, batelema na liboso na kiti ya bokonzi, mpe liboso na mwana na mpate, balataka minkoto mya pembe, basimba mango na mbila na maboko na bango, bakongangaka na mingongo makasi ete lobiko na Nzambe na yo ofandi na kiti ya bokonzi pe mwana na mpate. Ba oyo bawa bango bakobimaka na minyoko minene, basokoli minkoto na bango, bayesi yango pembe na makila na mwana na mpate. Yango wana basili bazali liboso na kiti na bokonzi na Nzambe, bakosalelaka ye butu na moi kati na esambelo na ye. Mofandi na kiti na bokonzi akozipa bango, bakoyokaka nzala lisusu te, soko mposa na mai lisusu te, moi ekobeta bango soki moke te, na moto nyonso mpe te, po ete mwana na mpate oyo afandi na kiti na bokonzi akobatela bango, akokamba bango epai na mibeko na mai na bomoi. Nzambe mpe akolongola pisoli nyonso na miso na bango. Nzembo pe sanduku ekita.
ata natamboli na libulu na molili na kufa na kobange eloko te pamba te yo ozali na ngai elongo Kristo yo ozali mokonzi na nkembo mwana na tata mwana na lobiko yo lekaka tolekanaki na kufa ofongola bokonzi na lobiko na bandimi nyonso ozali mabele okozonga mabele lokola esepelisi nzambe na kobenga molimo na tata na biso na ntango oyo tokotika nzoto na ye na mabele mabele na mabele putulu na putulu mabele pe putulu tokotika molimo na ye na nzambe mozalisi na ye na mobikisi na elikya na solo ya bosekwi na bomoi ezali na nkolo Yesu Kristo mokonzi na biso oyo akufa mpe asekwa azali na loboko ya mobali ya tata nzambe tobondela o nzambe tata wa biso zala na biso pene pene pesa biso makasi mpe nguya pesa biso mayele na bolingo na yo mpo toyeba ete kufa mpe bomoi ya sika oyo ya yo ekoya ekokabola biso na yo te tozali na nkolo ti suka na ekeke tokotikala na bobateli na yo molimo oyo opesaki ye oyo yo longoli longola koyimayima mpe kobanga kati na biso pesa biso makasi mpe elikya po ete toyika mpiko mpe molende tokoka kobunda kokumba mikumba na biso ya mikolo na mikolo kino suka biso mpe tokoma na bomoi ya seko ezali na Yesu Kristo nkolo wa biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Omoni papa mokonzi ya bule
na baconseiller direct bazali kobwaka fololo epai ya papa José Daniel kolakisa ya solo mabele na mabele putulu na putulu ndenge eyebi liseko ezali pamba te moko na kati na bango asili kotika biso na nzoto oyo pokabali ya solo esalaka pasi mais azali elombe ake kobondela biso bitumba ndenge tolandaki na mateya tozala mpenza makasi pamba te ye azali elombe mpe likambo na bango eyebanaki utakala yango tozali komona bamama conseiller na papa conseiller bango wana bazali kobwaka fololo na nzoto ya papa Diangenda Kontima. Voilà. C'est sa maman français. Voilà, vous allez beaucoup à la maman, vous allez beaucoup à Polo, voilà, et après à Jérusalem, les chefs spirituels suivis de ses conseils directs ont jeté des fleurs dans la de papa José. Et pour l'instant, c'est le tour de nos mamans. C'est maman Francine qui a commencé. Après elle, nous voyons maman révérende Nana, maman révérende Sidonie, maman révérende Anto. Pour tous les enfants possibles, nous voyons là les enfants de nos papas, les jeunes recteurs, papa Tianga Nassi, suivi des autres, nous avons tour à tour pour la ronde que je dis des fleurs dans la tombe de notre papa conseiller direct. Comme vous l'avez suivi, cette cérémonie a un impact spirituel au sein de l'église kibongiste. Aujourd'hui, nous venions de rendre les derniers hommages au conseil direct religieux spirituel qui naissait le 21 juillet 1963 et disparaissait physiquement le 29 octobre 2024, 61 ans d'âge. Il est encore trop fort et il est parti de l'autre côté combattre pour nous afin que revienne la paix au sein de l'église kibongiste dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans le Congo, à la ville et au Congo. Comme le papa l'a dit, le dernier jour va retentir le clairon et tous ceux qui étaient morts dans le Seigneur de leur ressusciter. Ils vont ressusciter ensemble avec Jésus-Christ. Papa Simon qui va vous dire le Saint-Esprit, maman Marie Mouyukawanda Zita, nos trois papas et aujourd'hui les conseillers religieux. C'est une joie immense parce que notre papa a vécu le monde. Aujourd'hui, il est victorieux et il porte les corps spirituels. Là, nous voyons les docteurs David Dani, papa Dani, lui aussi venait de jeter sa fleur dans les corps du conseiller direct. Et nous voyons la famille sainte, la famille biologique, tous tour à tour. Bon, et après, nous allons voir les clergés de l'église. Voilà, les chefs spirituels est présent ici, sur les lieux. Après, ils venaient d'écouter
Kweli tuko tunaendelesha maandamano ya siku ya leo. Tuko tunaendelesha maandamano ya masiku ya baba mshauri wa baba Roho Mtakatifu.
Salut, salut.